Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Pakistan ma bien. Vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Voilà. Bonjour, bonsoir na batu nyonso oyo balandaka biso na kati ya Isaac News et Télévision na pesi bino nyonso mbote. Losako na batu nyonso ebandeli ya semaine oyo lundi oyo toza biso nyonso tikete nzambe oyo aza likolo apambola mutu nyonso. Na pesa ka communauté congolaise mbote po eza communauté oyo na maîtrisa malamu. Pe eza communauté oyo batu nyonso ya mangala tous les quatre coins na monde ata ozana do zizila na fon wana eza la côté ozana nino na bandundu côté na Équateur na 1040 côté ya Ditukuna Kote kuna nyonso na musumba na pesi bino nyonso mbote okekuta batu kuna balinga koloba lingala babosana koloba swahili. Vraiment on est ensemble bandeko na ngai, on est toujours ensemble. Na pesi mbote bien les mages. Na pesi mbote na mama Karine Luta la patrona. Na pesi mbote mamaro Aziza mama na Jise Losako. Losako na yo, Mama Yolande le compte, Maître Baina très fort, Jidoka international. Na peso mbote, Aimé Konde Losako, Congo autrement Losako, Étoile de Dieu Losako. On est toujours ensemble. Zawabino José Young, l'homme simple. Na tondi bino botondi. Voilà. Affaire libala ya Papa Alain. Libala ya Papa Alain, to fandi boye, to yoki Papa Alain, wana teme bato ba utiliser, o biso ba pesi biso. Ngaya batu te, abali mwasi akufela, maye kufela mboa. Ah, pona nini? Natuni, pourquoi golo ba langage wana? Abi non. L'homme simple, nakosa ote, Alain abali mwasi akufela mboa. Maye kufela mboa. Maye kufela mboa eza nini? Maye kufela mboa, mukolo eloko, mukolo otokolo bake mukolo mai, ba omelango te. Toujours bato ba melaka, eza batu oyo, bauti kote mususu. Tango azole kalembi ameli mai. Ma réalité boye, maye kufela mboa ezalaka nde bapaya mutu bamela. Me bakolo mboka batusha ngote, po babike mboa kufaka wana. Ata mboa chola, ba omela ngote. Yango balobi, Alain, abali, Papa Alain, mabana, abali, mwasi akufela mboa. Nabi okolo babongo te quand même. Alain afanda mwasi ne mama ya bana ne boyebi ndenge elekaki akufi na maladi. Quand même akoza la bongo te mwasa uti Canada aye babalana mabeza wapi. Alobi te Papa José. Alain abali mwasi akufela mboa. Mwasi akufela mboa. OK. Abi oyebi Cécile Oyo abali Alain. Po yende mutu abali Alain. Cécile Alain abali ete. Alobi Cécile auta Mbujimai. Tango auti Mbujimai direct Kinshasa a Canada. Mutu abengisa ye nani? Mutu abengisa ye ezali Papa Jean-Marie Musanga. Jean-Marie Musanga azali mwasi ya liboso oyo abalaki Cécile Bilonda.
de na chiluba obiso to benga bilonda. Bandeko, ceci bilonda âge ya 15 babalaki ye bameme na Canada. Tango akomi na Canada aboti bana misatu na papa na biso Jean-Marie Musanga. Donc Cécile abala mwana muke apasaka famille de otoloba âge wana ya puberté te epasela ye na ndako. Donc âge wana ye aperdaka ngo, âge wana amonaka ngo te epaseli ye. Sikoyo tango akomi ko sentir âge wana akoma mona ke il faut pas découvrir libanda bandeko. Cécile Bilonda mwasi ya papa Alain sikoyo akomi kokende ko touche. Oyebi biso na baluba des gens soki mwasi abimi libanda esimbaka lisu te papa Jean-Marie abwakisaka ye. Baboyanaka na bana misatu. Bandeko na vie o tozalaka nango soko moni mwasa dérouté asali azoni akei balanda lisu te surtout biso baluba to olanda na biso te. Tozaka bongo tozotalo na misu me bana na biso baza wana toza contact na bana. Après wana na kotambola na kati ya Montréal, na kati ya Toronto, na kati ya Ottawa, ayokuta lisusu na ndeko na biso Ariko la Saba. La Suba. Ariko la Suba bayokuta na ndeko na biso nani Cécile Bilonda. Bafandi kaka ndenge tofandaka tusa bafandi nyonso kaka ndenge ezalaka bayobota mwana moko. Ndeko na biso Cécile Bilonda akomi na bana combien? 4. Kaka makambo ngone ezalaka obika soko bandi eloko liboso ezalaka bongo. Ndeko na ngai yokanisi ke mutu abala mingi eza Amida, me Amida asala baje. Amida asala baje yana batu babala 7 ans. 7 fois neti ndeko na biso oyo kwa komone nani oyo azo alinga publier nani mokonzi. Komone nani? Kombo ya ndeko yango nani na bosa ni kombo nenga mtu na saba video pani. Ya bala 7 fois. Ake bala lisusu na S alobi 8e fois. Donc alongwe pa Ariko la Suba esimbate baboti na mwana moko esimbite. Ayeko bala lisusu bayokuta na lisusu ndeko moko kombe Alberto Kalema Poilu ya salabar na ye na kati ya na Canada wana place batu wangenda ozoma mupepe so po wana posa moi eloko moi oclonté moi vert moi eloko donc ozala wana epai Alberto Kalema Poilu. Après wana baboti na ye Cécile Bilonda bana 3. Le ndeko na biso nde bozomona wana azana bana 7. Azana bana 7 na ochela bino ba video na ochela bino makambo nyonso. Ana bana 7. Après ndeko na biso nzogande balingana deja na Alino Bandakala po Alino Alain papa Alain azalaka po soko landi Alberto Ariko siko Alain apa kaka Jean ndeko na biso akutana na chance ya ba po azamuta bolingo babinde kona biso Cécile azali agitation ya Android Pro Max binomo boyebi eza iPhone Pro Max agitation na ye ya ngwana na si bomoni yango na feti ndenge kaka ezalaka babiana loyenge ya kosakana te bango balingaka kaka batu
ya théâtre. Bango baza batu oyo balingi kombo etangama. Deja bandakala soki boyoki Ixil Peshanga banino babilambo bandola tabankoyi po Ixil Peshanga ana nini look na ye bando benge nkoyi. Donc star na ye, master na ye ezalaka ndeko na biso Cécile Bilonda. Donc na ndenge wana yango bakokutana Balin bayokana banani. Mwasa Fendi na Cécile. Mwasa Fendi komone ezalaka tala vero tala. Bango mibalana Cécile amukolo. Mwasa Fendi oyo abengisaki Fendi na poto po akende Canada, Fendi akangama na Belgique. Donc ezalaki eloko moko Fendi fo akende na Canada. Mais ega komi na Belgique e bando simba te de mwasi wana nde mutu abande ko ya wana yende mutu asalela Fendi akende ko sala nini. Na batangu ya banini solo ndenge bayebisinga na tangu ya COVID Canada epesa batu ebele mbongo. Tangu epesi batu mbongo ebele batu ebele ba profitaki basala makambo yo basala nanu te. Neti ye Cécile Bilonda na Mwasa Fendi oyo po bazali sute Mwasa Fendi abala mwasi mususu. Basangani ye na Mwasa Fendi komone tala vero tala bake kosala BBL na République Dominique. Isa musika basali BBL tango omone mwa décoration ya bongo tout ça nyonso wana osala mwa sima tu mwa yamado yeba ngoke basala BBL na République Dominique. Bakendaka kuna pona kosala BBL bango mibale basala esimba bogomona foto na ochela bino ndenge ezalaka kaka. Bandeko mwasi ya Cécile ndenge bokumisa mariage oui mariage eza bien. Ese akofanda na Alain po muto ya bengisa banda egazaka na 15 ans. Esimba te. Aye bala musu na Canada esimbite. Abali musus esimbite. Mais de 7. Est-ce que na Alain ego simba? Ngana repondaki na bi ala aza mukolo ale aza akufeli mwasi ye aza divorcé. Soki bako changer, soki amoni ke na makambu nyonso oyo ezaka na mokili. Na bala nyonso, soki na moni ke Alain ata mabe ata malamu ezali aboya Alain te basi porte etali bango. Lelo bonde kolobake Amida Chati aza mutoyo a changer amibal. Tangu kamere azuye, a maîtriser ye, a kangiye, a lobike Chati, changer, zalaboye, mbongo eza na sukate, nini bo. Tosali nini? Tomoni oyo, tomoni. Lelo Chati a changé. Chati a changé. Ozomona. Chati a changé. Sko biso tokoloba nini? Tolobake ndeko na biso Cécile. Soki okoyoka biso, nayebi kokoyoka. Changer po batu ebele bamonike obali mingi. Po turo yo soki Alain bokabwani obala kome 5e. Osa mama de seto kolisa bana changer bizaleli. Ata batu ne ba mona mwa mukeme agozala na ba 49 ans, ba 46 ans, ba 47 ans. Donc azala ba âge moko bongo melokola batu bakomi komisa la BBL ba bongisa nzoto basala eza mabete chaque mutu ana mbongo na ye. Balobi kutu mbongo Canada pesaka pona COVID na 2019 yango garçon soki dodi soki nani
Comment on est na moi c'est à Diana, mobala Diana. Mobala Diana comment on est Dido. Oya bana abala Diana oya kenda Canada. Donc mobala Diana pas son bon na yango akendo ba la Diana. Mobala Diana sala kata yango e bendi divorce ye na Diana. Yango batu bakomo kamwa. Papa José makambo ya ba divorce ezalaka na Europe. Mais na Canada awe komi somo. Na Canada komi somo. Nga na ebisete ezaka na Canada te. Partout divorce ezalaka. Alobi te. Ya Canada komi somo. Na yeba ate po anini. Nga alobi bon. Il faut yeba kaka. Mais Cécile, aza mère de 7, a bali déjà 4 fois. Au 4e fois, Alain. Conseil européen c'est ça nini. Conseil européen ça kaka. Nenge zawana. Soko changer et kozala bien. Mais soko changer te. C'est que oza mutu moko oyo, c'est que ça bizarre na yo. Donc azo sale la liberté na libanda na kimukolo na ba 40 à 45 ans aza somo. Mais conseil toko sa papa Alain longai. Lelo to wande ko lo papa na mama mida comme responsable. Makambo ya kobala bala lisusu wana ezate. Mama mida tikale esika moko et pas ya kamere kandingi soki ezala nini wana liboso pardon na yebi ko mwana te. Kakani kamere ah non na yebi angote na go forcer angote. Ozomon yo pe Cécile Bilonda. Il y a un temps pour toutes les choses. Tant muso ozaki mobulu, loyenge, tout ça. Suko bala Alain, yebango ke batu nyonso wana balaki. Mutu apelise la yo live net ngande na peliso boazati. O mataki na minature te, o bali n'importe qui te. Soko o changer te, o mataliso na minature na ndenge ya mabe. Po tango o balaki Poilugu, o balaki Papa Jean, o balaki Hariko. Et loko moko esalamaki ezate ya leza différent. Ya lesoko meki ndeku. Yebango ke oza problème. Ya lesoko meki oza na problème okomataka miniature nyons. Soko gafe okomata miniature nyons. Yango il faut changer oyeba eloko nini oyo yokoki kosala. Voilà. Bandeku. Il y a un temps pour toutes les choses. Au balaki 3, il y a 4e eza vedette. Soko meki. Nzokande o banda kala na papale. O banda kala. Banda mwasa papale azalaki. Et bimaka na ba famille balobi ke Alain a négligera mwasi to mwasa zaki déjà malade tout ça mais yo zaki wana bundi olongi obale Alain. Bobalani na Alain. Ponga lo bato go bali. Bobalani na Alain zala calme. Changer. Il y a un temps pour toutes les choses. Au sasi bibiel, au tambola ba mboka nyonso, au kenda Paris, au kenda Kinshasa, au sasi ba magasin, au bali siko vedette, changer. Soko changer te, minatire kozela yo, siko bako cholo. Ka bato ba sepe na yo wana, bako chola yo. Bako finga yo, bako sosola yo. Mais biso to ya opesa bino ba conseil, que il y a un temps pour toutes les choses. Ozaki mona muketango koli, changer. Tant mususu ale akobongo sayo balobi pa ale azamaka makasi ya solo bandeko. Merci beaucoup ndenge bolandi lisolo oyo na kosenga ba commentaire ba partage na bino soki nano pe osabonate abonnez-vous massivement na Isaac News et Télévision bandeko botika malamu eza wabino José Yungu l'homme simple. Bye bye.